Makambo matali tribalisme. Nzambe atinga Zairwa. Yemoko aebiti na nini? Uliti nazala Moluba, nazala Mokongo, nazala Motetela, ake kotianga ipana bamingwana. Bana ya Zaire batinga confiance nazala likolo na bango. Je ne peux pas être chef de tribu. Je ne peux pas. Ce qu'on a ningi chef de tribu, nazongi ipana bamingwandi, parmi les bangwandi, danser, chanter comme eux. Ozali Moluba, olingi obele Moluba. Ozali Mongwandi, olingi obele Mongwandi. Ozali Mokongo, olingi obele Mokongo. Mboka oyo tolingi ndenge wana te. Soki moto moko ameki koloba na bino tango Mobutu akomi na Mongaliema, batu banso oyo akutaki bazali bayombe abengani bango luvunu. Moto moko te. Moto moko te. Bakosala yo mabe. Okeba, bako empoisonné. Bon, depuis 65, vous avez l'élo, na 86, 21 ans. On a tellement, empoisonné, je suis en vie. Bango moko ba monité, il se conduit en chef. Makambo ya tribalisme, mazungi. Et pas yo vandi cabinet na yo, ozali ngombe, bangombe bale kami balete. Népotisme. Je dis que bati yo na esika, et communauté lokola eloko ya famille na yo. Ezali susu ya l'état te et komi ya yo okamati mboka mobimba ya famille otipene pene na yo obosani de tozali na unité. Kabila na yo batumi balé d'accord. Bakomi mi sato vous êtes dedans. Je suis fatigué. Na lobi na lembi. Nazali kotanga kuna au Zaïre, plus rien ne sera comme avant. Ezali slogan tête. Et qu'à la décision à partir de janvier, je laisse les gens travailler librement, remettre de l'ordre dans la maison. C'est une koloba, dengue na lobiawa, ba côté lio. Obimisi cabinet na mobimba, obimisi tout ça. Ozali moto ya région boy balé kami balete. Mi balé, d'accord. Balé ki mi balé, c'est du tribalisme dehors. Directeur Nimi. Outina Bazaïd, Mazali intellectuel zaïrois. Ça ne m'a pas dérangé. Nakamati, maître Peta. Akomaki na pension kala. Azali moyombe. Azali komone sous malamute, nabi, allez vous reposer. Azali moyombe. Ça ne me dérange pas. Qui n'est allé qu'on déranger, je ne comprends pas. Oyo, banini ba maman batata bandeko. Moluba, Mokong, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Doyen, il y a faculté à droit, il y a université à Kinshasa. Kasaï oriental, Moluba. Na qui est Nasimanae? Téléphone et bandaki. Oti Moluba, Ngabi, oui. Nye. Nalobaki bomba mabe. Obe na zongi na ndako téléphone. Oebite ye, doyen en faculté à droit, na abeo yazalaka na campus ou yazali aumônier kumbone soko mbika soko nani. Bazalaka bato ya UDPS. Ngalobikel UDPS. Ça n'existe pas chez moi. Abibe okondima ngabime soko. Nye. Moto azali koloba na ngai na lopoto, natali montre, ezalaki soko 8h moins combien, ngabi si le UDPS, dans moins de 3 heures, il sera exorcisé. Elingi koloba nini? Exorcisé. Exorcisme, elingi koloba. Ata makambozo loba ya solo, akoya tango akokata sereka, c'est ça. Akoloba nini? Je jure fidélité au président fondateur de l'UDPS. Non! Au président fondateur du MPR. Voilà. C'est terminé. Ezalaya solo et l'ongoi de Nanzoto Nairobi.